Bandoko, le na solo na bino. Zona kiti vanda na to solo. Pour bandoko belé le na Kinshasa, ozomona bazo évoluer te, makambo zo tourner ka esika moko, pauvreté na bango zo utaka na soka na bango na sa makolo. Tolingi tellement viande, tolingi nyama mandefu na façon moko donc incroyable. Or zo bossa na kiso ko discipliné ka troisième jambe na wana. Et si li makambo ebongi. Landa vidéo tina suko comprendre ni na ngina lobo. Ko bossa te consigne za moko. So ba vérité te lobo CP na ngote. Zwa téléphone no bonjango na mi. Loko. Moi si azam ta osaka na eti. Keba. Pour la seule muta solo na satana na jardin dede. Ti le makambo ba solo le yebana te zaka moi si. Pe ba lobi mabe kota na mokili na nzela ya moi si. Ceux qui moi si a réussi au côté de ma belle à mokili. Combien plus forte raison au côté de ma belle à vie là. Likolo a bilinga linga, tu lingi tellement viande. Nzoto moi si, nazo bisa nzoto moi si les instrumentés. Au pondo ba Congo buka lelo lamba lelo. Moi ça za pondo ba Congo te. Likolo obima na basi belé, oya obima na moi si mo ya ndoki a bloqué vie na yo, a bloqué makambo na yo. Lobby makambo zo simba te ozo bate source za or source wutika na troisième jambe na o wanaka banoko to ko me ko discipliner na troisième jambe na biso te pour un temps noko balobi eloko si la raté ba welela ngoti basi na mokili ba aussi la te basi bazé belé yo zo luka stabilité mo suivi ya basi otie na mutu makambo esimba ndeni et là ba âge mususu et ça va âge ya ba distraction et ça va âge ya concentration oza suna 15 ans te noko âge au komi nango eza âge te ke ozu oli otiki ozu oli otiki ya ba âge moko ya concentration otiki na makambo fi omitu na te bando banda olia viande trophée nini ozwa so ba mbongo wana nyonso ba makambo ba ta nyonso lekisa na olia viande ba mbongo nyonso dépenser na olia viande so concentra ka mbongo wana obandaka ata ma business mobo belelo komi patron belelo je fongwani ozwa boute noko noko stabilité auto lukana stabilité oyo lukana et ya kapena ba discipline mobo entre autres ko discipliner ya jana yo wana ko discipliner troisième jambe yo ko discipliner troisième jambe na ote soko sinyo kanga ngo atasinga okufa peta yo ko beta 6 mois te sans olia viande ko beta une année te sans okipa beaucoup ici ma viande le quoi compétition mon noko o da bimana Rachel o na legi petit momiana na lemba o ebi lobi na legi petit momi mobo yo bule nongo lele ba viande na désordre bon de salo vrai noko o ebi so fujibu yuma noko na te yo so lingi o réussir na vie oza stable makambo simba ba je fongwama o sa ba voyage makambo nyo na ngo posa discipliné ka troisième jambe na wana mais quand on discipline dans troisième jambe na on peut s'en raison beau s'abonner vraiment beau partager beau liker beau commenter pour makambo le baiser belé bendaboul